Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Chef de l'État congolais a kutanaki na communauté congolaise vivant au Kenya lors ya passage na Nairobi. Et boyeba que na ville province à Kinshasa grammage ya mapa et kiti makasi pona nini tokitaki na terrain pona kotuna population oyo azope komituna mituna pe ko senga na gouvernement esala loko moko pour que solution yango ezoma ba détail to yango tout de suite na discussion ça lelo on a zeni sengo mingi ya ko présenter les bino. Beauté, merci na fidélité et confiance. Bopé, ça n'a KNB News, mais ça n'a pas informé, mais toujours d'une manière très professionnelle. Édition à l'heure bandi tikato fongola yango na sango ya justice oyo cour de cassation a annulé arrêt à cour d'appel ya Kinshasa Gombe oyo e kondanaka Vital Kamerhe na 13 ans de prison, procédure et zongi à zéro. Boyeba que mokambi ya UNC azomi libanda mboka utaye azwaka liberté provisoire bisika wa pekete kozwa soins de santé tozongi na bino prochainement na ba détail nyonso. On est bandé que chef de l'État congolais n'a passage na Nairobi à kutanaki na communauté congolaise vivant au Kenya bisika basola ki masola mboka Congo pe mingi. Pourquoi RDC est adhéré na communauté d'Afrique de l'Est? Image et commentaire. Na koleka na ye na Kenya, bisika pia signaki adhésion officiellement ya République démocratique du Congo na communauté d'Afrique de l'Est. Chef de l'État congolais akutanaki na délégation ya ba congolais o ba vivaka kuna na Kenya. Bisika wapi expliquaki bango importance ya adhésion ya République démocratique du Congo na communauté de l'Afrique de l'Est. Atalisaki ko yango ezali kosunga makasi na les échanges commerciaux le sous koluka kimia pe na Est démocratique du Congo pe le sous ndenge akomaki yemoko sur place azali kosala nyonso ko mboka na biso ezala toujours na esengo pe se développer bayambaki ye na maboko esengo makasi pour la communauté congolaise vivant au Kenya basepelaki komona président de la démocratique du Congo lolenge kanya azali ko se poumoner pour na koluka kozongisa kimia pe kosala nyonso pour le développement ya solo et côté de la démocratique du Congo ake ezalaki très chaleureux pe discussion yango esalaki kitoko po ezalaki kaka exposé te mais ba question réponse pe pesamaki po chef de l'État azalaki na posa soana ba compatriotes ya mboka na ye accompagner la première dame bokutani yango esalamaki kitoko pe nyonso elekadaki malamu Kinshasa et l'équipe partout. Décision ya cour de cassation ko cassé to pe ko annulé arrêt ya cour d'appel na o etali dossier Vital Kamerhe o ba kondanaka na 13 ans de prison président ya UNC azali dorénavant libre kasi dossier na ye ezali renvoyé pour na kozwa ba juge mususu bisika pi ba kopesa lisusu condamnation topé sentence ya sika kasi na ngambo ya UNC batalisi que ezali justice divine paix restauration état de droit na République démocratique du Congo ezalaki maloba ya ndeko Léon Nguya azali bongo coordonnateur ya pre le CG ya UNC zone centre Bolanda ya liboso tika d'abord na komisa nzambe nazongisele matondo na nyonso na komona esengo tozali nango po ezali sentiment ya joie pe ya satisfaction na komona ete même justice oyo ekondanaki mokonzi na biso Vital Kamerhe na premier degré même justice yango ekondanaki pe na deuxième degré même justice yango nde euti koakite ye et donc ezali esengo makasi mpo na biso ya komona ke suka bakonzi na biso ya justice pe justice ya mboka na biso eya kobonga eya komona ete bisi esalemaki pe alibere azongisi likambo oyo na nini na deuxième degré et donc tozali na esengo makasi pe tokozongisela justice na biso matondo mingi na mosala bakosala pe toza koencourage bango ete bacontinue elongo
na ndenge ya malamu ya kosala likambo ndenge esengeli boye po ete biso tokozela acquittement ya mokonzi na biso Vital Kamerhe oyo toyebi ete azali innocent na likambo oyo outa ebandeli oyo toyebisaki bino. Lelo yo président Vital Kamerhe, Cour de cassation a cassé arrêt au epesamaki na cour d'appel. Prochaine étape eza nini tosuki awa to etikali nango kaka boye tellement que pe azane libanda mboka. Nakanisi bozali baye bapanzi sango pe bolandi malamu ndenge likambo eleki likambo etali ya cassation awa esengeli koyebisa bana mboka ete cassation ezongisi cour de cassation ezongisi likambo na deuxième degré toloba ete na cour d'appel ya Gombe ete bayeba komanyola lisusu mpe kotala likambo oyo na ndenge elongobani na composition mosusu koloba ete bajuge mosusu bayeba komonana po ete bayeba koloba mibeko ndenge esengeli po ete ndenge esalemaki mokolo eleki toloba na mbala euti koleka ezalaki na yango bien te nango komona cour de cassation akase condamnation toloba ete annule yango mpe azongi esili bango lisusu ete bayeba kosala makambo ndenge elongobani. Donc compteur ezongi à zéro. Mais ngambo mosusu bandeko bazoloba que eza politique parce que déjà na ba couloir ezoloba ma que Vital Kamerhe azobonga mapona poste moko yango lelo justice est tranchée en faveur na ye. Ezali politique te wana koloba biloba loba ya bana mboka mosusu mais bazali pe na droit na bango ya kokanisa ba kokanisa metoko esa bango ete awa justice mboka na msonde ya kosala musala bayeba ete mokonzi ya mboka uta likambo ebandaki ti lelo mokonzi ya mboka atikalaki ya partial atikaki ete justice ya mboka esala musala nango sake ba influence politique uta bisika mosusu na yango biso topesaki pe justice yango confiance ete mokolo na mokolo bakomona ete baerreur esalemaki mpe mokonzi biso azali innocent na yango bokomona ke justice eya komona oyo ezali koleka mpe akozongisa makambo na ndenge elongobani. Donc wana ezali makanisi ya bato mosusu ezali ndenge wana te ezali nde justice ekosala mosala na yo nango mpe tokosenga na bango ete bakontinue kaka na nzela oyo po ete biso kote na biso mpe na ngambo na biso tokozela kaka acquittement ya mokonzi na biso komona ete azali innocent uta likambo oyo ebandaki mpe toyebisaki na bana mboka nyonso mpe bayebi yango. Élection ba gouverneur mpe ba vice gouverneur gouvernement Sama Lukonde elaki ko accompagner CENI na mosala nyonso ndenge kosalema pour que maponomi esalema malamu na 14 provinces bisika puis bakoélire ba gouverneur puis ba vice gouverneur kasi boyeba que élection yango ekosalema bongo le 6 mai prochain Bolanda. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réaffirmé détermination naye na gouvernement naye ya ko accompagner commission électorale nationale indépendante na organisation et élection ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur et ko salema le 6 mai prochain. Message yango et salema ki lors ya 48e réunion ya conseil de ministres où intervenant quelques jours après décision ya centrale électorale ya ko déclarer recevable pays recevable ba différents candidats. Premier ministre azalaki satisfait na publication na commission électorale nationale indépendante ya calendrier ya ba élection ya ba gouverneur et vice gouverneur après une longue période d'instabilité observée au niveau ya ba institution provinciale. Gouvernement a retiré engagement naye ya ko accompagner CENI na processus ou ko permettre na ba province na biso ba dirigeant asika pe ba garantir stabilité ou ezali indispensable pour le développement socio-économique ndenge ezalaki rapporté na compte rendu vendredi 8 avril dernier. Conformément à la calendrier ango commission électorale nationale indépendante et co-organisée par l'élection par gouverneur et vice-gouverneur les 6 mai prochain na dizaines de provinces de la République démocratique du Congo. Jusqu'à là, centaines de candidatures à retenir par CENI pour na élection ango. Le province de Kinshasa et Kwangu sont concernés kaka na élection à vice-gouverneur seulement Dengue et Lobamaki. Na discours na sur état de la nation liboso à deux chambres du parlement réunies en congrès le 13 décembre dernier, président Félix Tshisekedi
afistisaki manque d'harmonie na niveau ba institution provinciale, précisons même que 14 provinces sur 26 ezalaki instable tokoli kia que nandela ya ba mapunumu ya ba gouverneur vice-gouverneur oyo ko salema le 6 mai prochain ba province wana ekozonga stable peu développement ekobanda surtout na boye ipe ya programme Topé projet à 145 territoires. Chef de l'État a déterminé que base Topé développement et banda wuta ma province pe matalikolo donc affaire ango isali kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Pénurie à carburant à wana Kinshasa boye ba que ba file d'attente ba longue file d'attente ezokoba na ba station service ya la ville ya Kinshasa kasi nanga ba gouvernement balaki pe ba confirmer biso que carburant ezali na no stock ezali pénurie ezate kasi hausse de prix mukie ko salema mikolo ezali ko ya bolanda na image pe commentaire il y a 48e réunion, il y a conseil de ministres au Esaïmaki à la ville province à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a recommandé qui prudence na gestion et dépenses publiques yambo. Nyonso wana pona ko dégager ba ressources suffisantes pour faire face na ba effet néfaste peu multiple inattendu à crise en cours où ezali ko frapper secteur hydrocarbures na République démocratique du Congo na conséquence ya guerre topé crise russo-ukrainienne na plusieurs secteurs ya vie nationale. C'est au début à cette semaine des pénuries à carburant ezala ki bongo remarqué à cause de la longue file d'attente ezala ki bien visible dans la station service na Kinshasa. Pour tenter de maîtriser crise yango gouvernement envisagé qu'augmenter légèrement prix à carburant na pompe actuellement litre d'essence ezali côté Canada 2095 francs congolais prix yango ezali ko varier kasi batalisi que bientôt là et komata moi mon qui est na pompe pour na ko permettre que le gouvernement pèse un mois équilibre yango ezali conséquence na yango tokoyi koloba que hausse ya prix de transport ezali ko zelama na mikolo ezali ko ya pe ba biens et services pour transport nde memaka pe biloko kwa kolia. Cette station yango gouvernement a envisagé également ko arrêter subvention ya manque ya gagné de grandes entreprises notamment miniers na objectivement ko ya ko concentrer sur population congolaise faible face à la crise russo-ukrainienne. Parce que wana ministre hydrocarbures pas vanda quitté dimanche et l'été akita que sur terrain pour na ko vérifier yemoko ndenge makambo ezali ko salema. Kasi ndenge ezali ko koba ko répéter yango pénurie à carburant na RDC ezali te ba stock ezali suffisante pour na ko sunga ba na mboka ba s'approvisionner. Kasi mitema mabe ya ba station service pe ya ba commerçant de sali que ba kanga pe ba misusu babo ya koteka na nkonde ti awa na station ya kutaki ba kangi na bango alors que bazana carburant soit disant que bazana panne tango akomi apesi mitindo bango moko baluki babomisi pani na bango la minute otanga o panye bongi pe carburant yango wana fallait bateka atalisi que gérant ya station o yazala ki interpellé po epesa batu misusu mayele batika kosala motema mabe bazo bomba carburant batekela ba Kadhafi po bango bateka yango très cher na prix ya 5000 to 4000 francs yango et se répercuter na vie ya bana mboka alors que gouvernement zali kosala nyonso amatisa carburant kasi na montant oyo ekosala ko na gouvernement na population ba se retrouver pour biso nyonso to faire face na crise oyo ezali déjà mondial oyo ezali komona na kaka na RDC kasi na bamboka mosusu oyo bisika déjà carburant emati esengeli kaka gouvernement sala nyonso mpona solution ezwama na makambo yango po population bakomi kolamuka 5h30 oke déjà na station kasi okokuta déjà bato bayaki liboso na yo mituni balalaki awa to nini problème pasi pe minyoko longola bakise dango bambouteillage et ça li passe makasi Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni zoteka ma partout somba yango justement na coin avenue na yo oza mobimba kaskobo sanate to loba yango toujours tala bien logo ya Beltesco ezala po yango nde ezopesa bonne santé na libota na yo. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko
kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso to pe madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makabaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali kale na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. La voie du développement est une émission et une politique bisika tolobela kaba question et développement pe économie en Mboka Congo a to yambela kibino monsieur Jérémy Kilubu wap bisika zo expliquer na mozindo importance ya ba impôt pe ba taxe bolanda. Toyeba. Est-ce que les gens payent l'impôt proportionnellement dans ndenge bazali ko gagner? Parce que plus vous gagnez de l'argent, plus vous devrez payer les impôts. Est-ce que dans notre pays, c'est d'application? Nos dirigeants, est-ce payent-ils des impôts? S'ils payent des impôts, ce sont quel type d'impôts? Et à quelle hauteur? Les lois sont que dans le secteur économique, les entrepreneurs nyonso, plus expatriés, ils ont un politicien à côté. Oyo, à soutenir bango. À chaque fois qu'il faut faire la déclaration d'impôt, ils le font à leur manière, de leur gré. Il n'y a pas une balance pour mesurer est-ce que ce qu'ils déclarent, c'est réellement ça ce qu'ils devaient payer. Ce qu'ils communiquent comme profit, comme bénéfice, c'est réellement ça. Je parlais de l'autre côté, il faut que l'État congolais soit organisé. De quelle manière? Je m'explique, Maman Naomi. Premièrement, des régies financières et des services d'assiette. Est-ce que Bazali Kosala convenablement mon salaire là-bas? Nous avons la régie financière Misatu, dans Mboka Nabiso. Nous avons la DGDA. DGDA ndé à ce qui part en recette administratif et judiciaire. DGDA ndé à Zouaka Oignon sur la douane. Douane à l'importation comme à l'importation. Ba droit d'assise. Nous sommes dans la responsabilité à DGDA. Est-ce que c'est que la DGDA nous communique? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'il perçoit? Là, c'est une question. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ce que la DGDA communique dans le budget? Budget n'a pas comment copier-coller. Année bon, DGDA, quelles sont vos projections pour l'année prochaine? Après, c'est bien Bambi, vous communique. Elle vous communique. La DGI, la Direction Générale des Impôts. Est-ce que la DGI nous communique des impôts réels? À chaque fois, toujours une matriculation. À chaque fois,
to futaka ba entreprise ba société et futaka ba impôt sur ba revenu na bango ba profit na bango, c'est la DGI qui prend. Est-ce que réellement la DGI déclare tout ce qu'elle perçoit? Premièrement. Et deuxièmement, c'est aspect, il y a culture, il y a kufuta ba impôt. Est-ce que les autorités, commençant par eux, est-ce qu'ils payent les impôts? Là, c'est un sérieux problème. Voilà, faut oublier qu'il a société. Voilà. Les différents impôts, ils allaient autoriser la loi congolaise. Parce que n'est d'impôt que par la loi. Motoko la mukate, régime la mukate et créer impôt, moko songolo, ne peut créer d'impôt que la législation congolaise, le Parlement. Ba impôt nyon soyo Parlement autorisant. Est-ce qu'ils ont maka? Ils ont maka à quelle hauteur? Ce qu'ils ont maka te fort nini, ba gouvernant bazali ko sala po, ba impôt nyon so ezala récolter. Mais spécialement il faut l'angelango. C'est ce que j'ai dit. Ils ont la responsabilité. D'abord, il y a la régie, au Bazali Kozwa. Et de l'autre côté, ils ont la responsabilité au gouvernement. Parce qu'il y a un utiliser l'impôt. Il faut vraiment accentuer la sensibilisation. Moi, je pense que dans ce pays, la préoccupation majeure, Maman Naomi, c'est l'organisation des collectes de recettes. Les bandeli que mapa et Kiti na ville province à Kinshasa grammage et Kiti makasi lipa ya 300 au Kouti yango e commis 500 non seulement e commis 500 kasi et PCR nango ezo convaincre ba kinote ba lele le gouvernement ni ezo sale mapenza bolanda image fait commentaire. Hausse de prix à certains produits sur le marché à travers l'ensemble des territoires nationaux, les alliés concernés, non seulement des alimentaires, la première nécessité, car si na Kinshasa, ma papé mati, to constaté depuis quelques jours, ma pa bandé côté comme à 200 francs, kanga journée de tobengango et limoué. Tomoli pe banda côté comme à 300 francs et comme côté comme à 500 francs ou banda côté comme à 500 francs curieusement comme côté comme à 750 francs quelques vendeuses au tokutana ki na bango atalisi que gouvernement azali kotala likambo yango te pour de plus en plus souffrance ya population azali komata mapa et comme trop cher mapa auto sombaka yango et comme côté comme à tina niveau à 750 francs pain au lait kasi lipa auto liaka chaque jour. Naboe, tokuti mapa et comme qu'on se fait rare déjà. Population ils ont mis tout dans le gouvernement ce qui va kosala nini parce que mapa et comme qu'on bunga déjà dans la République démocratique du Congo. Alors que toyebi ke na mikolele ki lipa ya 300 francs ezala ki déjà suffisant pour que moto alia pas tonda kasi lelo lipe komi na 500 francs encore plus na 750 ezali kosala pasi po libota balia ba collière ya combien tokosenga ka na gouvernement malgré la crise où ils allaient sur le plan mondial à Lucas solution pour que population ait s'en sortir pour boye bazali kolela se kolela comment la vie ezali kokoma de plus en plus cher alors que libenga na bango to pe ba salaire et matite kasi ba comme na problème na o etali bongo pouvoir d'achat na bango et pesi pasi mingi awa carburant ezokende boye okoke ba te transport et mati mapa et mati biloko et mati population astuni akosuka wapi vome la solution sur le plan interne au lieu que zelara kaka sur le plan externe pour boye déjà crise eza makasi tokosuka wapi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours dans le même dossier à mapa grammage qui tapé prix ko varié to kita qui sur terrain to sala qui ronde ya ba marché bola na ndenge population ye monko a répondre ki biso awa na micro ya Fortina Makala PRV Zaka bolanda. Arrêter la farine et puis si augmentation ya prix ya mapa na ville à Kinshasa yango population a tuni réaction ya gouvernement ezawa pipo na likambo oyo yango population a sengi na gouvernement atale la bango likambo oyo pe azu la bango solution toye ba pété farine komi na 120 000 yango ba matisi lipa oyo zaki na 200 francs komi na 300 oyo zaki na 300 francs komi na 500 francs na ba kile ba déclarer makasi to komo mapa ka boyeka mapa na blanche ba sala pe mingi pété dollar et mati biloko ma e mata ba kite so ka farine
po biso bateki pe toteka pe na kimia po toteka mapasu bien te bato balia su mapasu te ba préférer ka loso fufu mapezo konda kaka seko konda o vio to mene yango o Kinshasa te to lesa bana ndeni souffrance biso bato ba mama to teka to zaki lero bona 6 na za ndako mais lero lipa moko ya 500 o po esila na base passe lipeza ya kokonda po na Congo Brazzaville lipa na bango matakate ekitakate ezaka normal na Congo Brazzaville po ni saso vandi ebele na mboka wana sasu ngesu saso vandi na mboka na pona ni bazaki na guerre sasu na lisuba mais saso longi ye ona za wana tilelo lipa na bango matakate ekitakate mutu ko Congo nini kanga journée atie carré 750 hein kanga journée ko o ezamboka na ye ayoko matcha farine hein o baza ba vendre bazo somba farine pas kanga journée zo tia farine cher mais atie li passer 750 ba ba vivre ndeni Congo Brazzaville abengana kaiti asala boulangerie mais a lokwa ba yambaka bango batu n'importe qui yango wana donc biloko emati makasi lipa oyo ezalaki na kala ezalaki na 100 francs mais lelo komi na 300 ata bana biso ozopesa lipa oyo ya 300 otonda te na lipa oyo azotonda te po eleki mokie donc président na biso ya mboka temela likambo oyo donc tozosouffrir biloko ezomata makasi mikolo nyonso biloko ezomata mapa ezalaki boye te donc atemela likambo ya mapa mapa eza komata makasi oyo ezalaki na 200 kala lelo ekomi 500 donc baministre batelemela président na biso atemela likambo oyo donc peuple ezosouffrir makasi tokosenga kaka na gouvernement atala likambo oyo mbangu pona population basepela Kinshasa et l'équipe partout. Et cette édition elle est 11 avril 2022 dans cette qui nous représente. Merci une équipe technique et rédactionnelle ça qui me sakito qu'on a si ma caméra tout ça qui na Hervé Zaka régie réalisation et moi qui na Timothée Kayembinga na qui accompagné na Fortina Makala toujours na coordination en grande communication du mot qui tout entier prochainement na souci mo resservi au binonde mon sale salima awakasi tikana pesa bino bon début de semaine pekimia et ou mena abota na bino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no